I wanna see where this goes. I need a light to see home, and I want you to know. Bonsoir, bonsoir bandeko balandi, bonsoir na bino nyonso, na pesi bino nyonso mbote. Pesi bino nyonso mbote comme na madame Patricien, juste elo nazana pour na swali solo ya de Londres, Josie de Londres na biso. Oyo toyokana ki bakabwana ki na mwasi na ye. Bandeko balandi, en tout cas vraiment makambo saba koloba fo sala na ba enquête pour na koloba makambo susu baloba ka pamba bongo te. Ya Josie de Londres na mwasi na ye bakabwani te. Josie de Londres akabwani na mwasi na ye te. Josie de Londres mwasi nde abengani ye atie libanda. Nga na sola na Josie to sololaka bon to sololaka vraiment lisolo na do la un peu bien. Dès dans le monde, on va dire la TV, ceci, cela, donc dans l'endroit vraiment bien. En tout cas, il y a de l'autre qui est libanda. Ce qu'on soit boire au libanda, au sani, banda janvier, moi ça tient libanda. Ami luke ne moyen na nini? Ami luke ne moyen nini? Si ka nini a ko kendele. Na mi tu as joué de Londres dans la coin na ye, aza vraiment na coin na ye. Aline pour ata appel à mon tuté donc aline vraiment batute kozana batute donc et ça qui to côté hein na ba kinwa so batu bakabwana lo ba ma bongo te mais ba poto to comprendre ka so bakabwana bakabwana ki o esala ki so benga mbane na poto eda ki ya Joseph pa boyete e bi se petit ko Charlie Malula le longa na boyo na bimana ndako. Ya Joseph kuto wata na bani baboti babebe mo donc kitoko nanu aiko na balifanto na nga jamais na tika donc ya Joseph ndazana alina Patricien mkola zonga na mwasi na ngai so na boti mwasi na pesa ndoi na bivie na so salon le l'enfant non c'est la makasi non le l'enfant Bible bi ne juger point bi ota mutunika ko juger ama kwa kala ya tasi na côté na mutute na côté lini de Londres na côté lini Charlie mais juste daka conseil kaka daka conseil donc tu bande na lobela makambo ngo bino bokota makambo lolo so mon jeu de Londres na mwasi de bazongani bokolo banini parce que divorcer pour le moment on va divorcer te. Bolimezaka na mwa matata de mwa sataki libanda mais Joseph Senga tuka Patricien na benga kana pona tuna tabana mais moi sine mwa mangala ezana bien te laissa que yeta na se a changer malembe so mangala eza bien te taba voice bien pona bana il faut salaka sala moi c'est bon parce que apparemment ta kolinga ke ay donc semaine les kay bani sont tabana ndene subvencer donc il faut tout na batana on a se bolibo boma bango tant yo kote ozui otomboli oh je vais l'enganer mabe asala kazongisa ki fallait pas nini tant yo pe kuna na ngambu il pe kuna zui oh Charlie Malula nde mabe boe ba jija mutu te botika nzambe moi jije mabe na bango biso to kozana pona kobongisa non te pona kobebisa. Pour excuser nga maintenant moi mouké et ça moi va c'est bien pour la kabilano du solo malam balde ko balandi botika kotia bon ba trouble na mutu Charlie Malula pesika za kuna za bien te aux à l'est bon comment quoi kufa toni ya Joseph na kwene kuna sika za aux à bien te bino webika ba famille yango ya Joseph atiki famille na kin atiki bana na kin bien sûr aki poto aki libala mais ya telema kite kabima ki na ndaku mwasi ndabo kile ke biloko libanda malgré o asa mobulu o boye o nini mais mwasi muntu ataki libanda akenda libanda na volonté na ete na soya na vie na de Londres lelo ponga na kota makamba batu pamba te avant la kota donc il faut mutu yo donc ya pesa nga arse wana ya kokota na autorité pana
nde na koti tellement pe na chaîne na ngai kongo to sunga na TV nde na loba kia José na lobelonka na chaîne na ngai pour ça moi bah c'est bon en tout cas j'ai juste un conseil moninga kota na problème ko linga te lobele na ba façon mo boyeke et même so kindenge ni surtout ba mboka ba poto ba stress et belé mutu kaka fort ok ba kayu otiki bana ozongi soir so donc mutu eza bien te même si bana wana bango ko prendre soin na bango bien te en tout cas il faut autant na se penza makambo ko tona se Charlie Mayula azande ko na biso José de Londres pe azande ko na biso lo so ki bo fans bo kike oh José de Londres akufi bolo bani après ça va wana boleka sina na l'écran bo bandi ki o compte na biso yango na so za post akoda ça pour un José de Londres non zalate lolo boki o Charlie Mayula kuna wa melaki loko maba kufi bolo bani si je ko baluka lisusu donc si je bandaka ko baluka en tout cas faut tabango à l'aise basa la moi kimia ba boyani te donc il bala donc on so ba ke dana ba divorce tellement ba bala na kiso ba ke na ba divorce ba signer mutu ba tie au 100 mètres au nini bon dit ma bene pour le moment l'état que mutu te 100 mètres José de Londres ana droit ya okende komona bana ye Charlie Mayula pe so bakanda te ana droit ya okende sika José de Londres azali ezaka ba mi pepe kaka msumutake kini mususu amono ko za poto au foyer na yo akomo ka koto double donc trouble o azala kana kingani o ebite alova kana kingani o ebite juste ça mais zaki ya solo tenga soleil José de Londres ezana ba blomo ya solo te zakaka ba plamo platifié donc il va créer les kaka makambu kaka et comme akande komi bandeko hein pe bandenga osula makambu o pe sala moi bien pe banda osula makambu o ndeti couple René mobala Noélie hein René Kabuyu donc pour que couple René mobala Noélie tande couple ane fandaka couple René fanda kitoko fort hein bon ba couple lokwa ya donc ya papa na ngai linga be ngana ba ye dadi to be ka papa da school dada hein na mama de na kasu tande ba fande toyoka te donc si j'ai donc il va traiter en Canada ba bi diskani en mouluma etangate ndako lala te moyen iska etangaka ezate mais na e pesa nous conseil bandeko basi pe mibali likambu fait suka na chambre avant ebima na salon pe koma libanda soki elongo da na chambre bimi da na salon eba ke ekokoma kaka libanda ke bandeni ya ozaela totala ba venir abana vraiment mama Charlie Mayula esika ozali soko olanda ngai esala bien osa mutema sima tala bana na ba bébé wana ba bébé wana tala bana nde magi makese atala bébé na e magi atala ka mwana mwasi Noela donc esala moi bien atali su ebota bébé Joyce abia te na tiana se dona e to tiana se papa na dona bisiko zali ozo comprendre bachaka na se faut za mutima munene mobile pe papa de Londres concerne en peso bisiko zali biso baso zalaka moi cha mais il faut za mutima munene ko za mutima munene lokola donc papa Christian Makanda donc azaka ya mutima munene o pala emba beta ngaye donc teliete bande ko balandi na mais non mon muke et ça non mon bon et puis ma Charlie Mayula so za mutia munene te faut ko za mutia munene faut za mutia munene le quoi maman Rachel moi ça est le boss faut za mutia munene bon ça la moi bien donc so mon comportement maman Rachel hôtel ya moi te faut chaka na se eza on ko za yuma tekba donc faut ba ko sola kaka mama Charlie Mayula mobile no aboyote pe bobo ya nite
aloba mukolo yoka José de Londres Charles Mayula bazongani bon donc il est en train de ozala ndenge nini bon tokoleka lisusu boye mpona kosala tiocho te bientôt là José de Londres na ma Charles Mayula bakozonga